sociaux naboya mibali ya lokuta naboya ba tiktoker naboya mibali ya Facebook mama anakoma na ngai joma anakoma na ngai joma nakoma na ngai joma epainga nakoma na ngai joma naboya ba réseaux sociaux naboya mibali ya lokuta naboya ba tiktoker naboya mibali ya Facebook mama nakoma na ngai joma nakoma na ngai joma 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 ya yo joma. Voilà, tout ça toujours la série continue. Tu sais, il va parler qu'ils a 10. Toujours beta kaka. Le tout ça na Joma. Et pas na koma na Joma. C'est-à-dire na comprendre G, na comprendre ba Android, ba vitesse ça ba na le Android. Parce que mère mo bazo ba kina mbali bina kina na comprendre na ba Joana, et ba Android na ligne na ngo souté. Ya mo to bula mo explication na ya Joma. Donc mo mère comment penda Joma. Aboya ba réseaux sociaux, aboya ba numéro bamibala likuta batawe basiko ya okosi donc toujours ba terme Joma za terme masika terme masika ça pena kino na boya ba réseaux sociaux na boya mibala likuta na boya mibali ya ba gère bana OK il était comment et on te lingiti ya moni ki toujours beta iloko le champion na zo beta to vidango apo to kanisa babo bozela na bino en tout cas biloko za bien solamba est-ce que tous les artistes moi mketa lo ba mo mkia pesa moi message Chamberton tout Chamberton pas pesa moi message moi message yena aimba rebelle mingité voyemba ne moi trop parce que nous ga monter ça dit que rendez-vous na nini bafle merci.